disque tozomi siko na carrière solo 2006 parce que tozosonga ba luka ba argument to ke na ba argument siko ba luka. Oui. Bon, tozongi la 2006. Oui. Fali 2006 locataire toujours wapi na makapana na lupango kaka o kofi atikela gi. OK. Mais faire lelo, faire tozometa lisolo oyo bango nyonso ba marilo mota bazofinga un nyonso. Faire na kina ça 36 parcelles. Elle, ou exagéré t'es? Après confinement, nous aussi là. Ouais. On négocier parce que faire des peut-être à remettre à double Olympia. Si Dieu le veut, Nicolas Zoya. OK. Bon. OK. Toi, tu as mis sur le même jour parce qu'il y a les qui sont la musique. Ouais. Ouais. Ton mec à Paris, ils sont le même jour. Il y a un son Bercy derrière. On met à Bissosson, on met à Zénith, on met à Olympia. Voilà, bah, tu sais comment si j'ai mis son par rapport à art, par rapport à la musique. Oui. Moi, je sais mis par rapport à art. Et puis, ma consommateur, on va consommer musique, on a le même jour. Bataille, c'est quoi, attitude, il y a public, il n'y a pas fait, la public, il n'y a pas, il y a fallu. Quand on me fait au cara, Basangana, Manonioso, on dit, ça, c'est quoi, tu dis, Basangana. Basangana, l'héritier. Pour fallu, on demande à fallu, c'est OK, la mission. Ouais. Accueilli, à toucher héritier, à toucher, à dire, quand on dit qu'on passe à mon ordre, depuis marque à outre, désormais, on est sur la TVT pour engager Koloba, pour la maman faire. Donc, marque à outre, à souki la maman, il y a musique. Donc, nous sommes autour d'un monopole, il y a qu'on s'en charger, la moututou, à son fin à faire. OK. OK, ça vous répond le thème, mais ça, si vous m'avez fait, vous répondez, oui. Mais à ce moment-là, on a pris contre le parce qu'il y a un mot. Alors, on va dire, un mot. À ce moment-là, on a pris contre le à faire à ce moment-là, mais nous, c'est ça, vous gagnez. Bon, artiste, on va couper ça. Alors, on a France, on va aller à l'hôtel. OK. Artiste, on va bango. Et si moi, si la main, on va comme la semaine, on va couper ça. On a celui là, dans 92 ou 94. Là, on a 34 mètres, les studios. OK. Tout le monde a su quoi ma vérité parce que les choses que les France en bien. Les studios 34 mètres. Avant que tout l'année, on va 4 mois. Il y a un mois, ça la passe. Tout ça, communauté, moi, comme tout le monde a m'embauché les gars, la musique, on a mis ça la matin. Bana ma musique, il y a Congo, Bana, ma moto, mon anan, tout mon laté. Oui. C'est l'artiste congolais, oui ou non, l'artiste congolais, papa. Oui, bien sûr, oui. Mais là, vous avez ma chroniqueur. Oui. On a la promotion à l'artiste. Oui. La évité, si vous avez la promotion à l'artiste, ou bien on détruit l'artiste. Parce que nous sommes on détruit Ferry. Bon, ça sous promotion, on détruit Ferry pour l'individu mort artiste. Mais tandis que Nathan Wakala, oui. Pepe Kala Zalaki, oui. Pepe Kala Zalaki, oui. Luamwa Zalaki, oui. Relia Misa Zalaki, oui. Manilwa Zalaki, oui. Francois Zalaki, Kester Azalaki, Papa Wimba Zalaki. Tu es un artiste, mutuna capacité, mutuna mtosa makambuselo ye. Oui. C'est la connaissance. Mais pourquoi si vous avez ma chroniqueur, ma journaliste, vous avez faire ça à Mabousselo Fali? Pourquoi? Que mes agneaux sautés, on va en tête, Bazali. En général, parce qu'il y a un chroniqueur. Chroniqueur, voilà. Il y a un terminus. Voilà. Mais en général, quoi. Ouais, c'est ça. Fali, à la Fali. Oui. Fali n'a fait que même jour. Donc, bon, pour ça, ni sauter, tout ça, il fallait au salon, non. Il fallait faire au salon selon capacité à musique qu'il a eu. Oui. Selon capacité à musique qu'il a eu. Mais ce qui, comme on peut s'en attendre, Moussa n'a mis les hommes, mais vous autres, quand tu vas même dire Moussa n'a mis le poignet. Osoma bino fomoso usabande kona bino la nzela ke no chronique eza wana te okoza na ba sentiment na oza os préférer ga Fali mais un chronique mais journaliste toujours okoza na ba sentiment te okoza mutu no mo boyo sepela na yi mais c'est le mo go l'accent on a mis sur ba tuté osoma to sala ba bolo wa bonzaka to sala ba problème ukeli to sala ba tendance na bango te
Ouais. Mais yo kasi bazali ma préférence, bazali quand même na ma préférence là mango. Oui. Parce que la mokili mutango ça na préférence à ça. Mais tout ce monde lelo otomono c'est grave. Total la mo mi la Taylor, nani ferry. Total la mo gazi mizi ferry. Total la mi nyema ferry. Tokende Vincent, Mutalikazo, tokende mo Thierry Mombaya, tokende mo mais au juste Ken Piana, tokende mo Mani Keto, mais au juste faire ngo atazano ki papa manani. Et puis mission le loba to faire to lo la bino lo mo obilo bocha mo tuti. Fallait alobi aleki biso e kareza mulai. Oui. Mais biso ne kare mulai. Comment y mutasa ne kare mulai? Azo kipe biso kala. Donc c'est ça ne kare mulai te. Oui, c'est ça. Nous sommes les agents. Parce que mutolo aleki biso, pour biso ti le loto répondre la ya lo bi aleki biso. Mais biso sikoyo na koleka na biso to kipara ete. Mais ye mutaleki biso. Comment so so ngana muto ya leki ba finga ga muto ya leki. Donc c'est que lingolo ba biso to ça unité de mesure. Mais biso to ça unité de mesure. Mutu pa mona ka komi, il faut toucher faire parce que faire ça unité de mesure ya musique ya Congo. Unité de mesure parce que tout le monde to so comprendre te. Kofi aleka na TV afinga biso atinda mana fote la bango bakaribu variété batande leader mais so il fait la répondre kaka faire poli fali asale mission na on a les journalistes na journaliste Marius Mbunga aux États-Unis asali émission mobimana ko dénigrer faire Batou bamona ngote bamona ngo malamu babeta maboko. Mais quand vous faites son ici droit de réponse, faire impoli. Parce que wera atinda masakara mafinga biso tilapia nini babana ofinga biso lelote. Oui. Comme kakozongisa oh non impoli amanga tatanete aussi c'est siboyo to so bate to sala nini. Parce que biso jusqu'à lelo faire ngo balobaka. Baso finga aosongisa ti tala siko kanet na kesu na ramasser tout le monde on ramasser moko oui na so ramasser moko na kela kisi nzora oui après même ça fait 13 ans 14 ans bosola atena mutu et puis bolimbi sama mutalobi alimbi sio soka désactivé na orgueil nyoso mais au leki maman lobi na TV cible nani faire kaka. C'est ça parce que y a monde ko sepeli safali et ça passe parce que ti maman bakota na ba mère basokota ti na maman maribiso ti le loto finga te ngala finga te ngala expliquer kaka osoma ngala so expliquer ti siko ngala finga te na expliquer kaka na okendeka na moko kana so expliquer osoma mais yo lobi kakipa kaka koko soki baba ngamle wala lo babiso la ngati soki ba ye fali bakakipa kaka koko mais yo mutoki pa batute osomona yo moko solo balelo osolo ba olobi makamulelo mobosani mambo yo loba gilobi na fere na fali na rosa la kakipa kaka koko faire mutaza azo kipete ouais voilà inosa oyo oboya gilobi oswiki to tourner lobi otangi kombo nayi osomwana siko nani azaka kipako fere ndazaka kipako parce que bango nyonso ba otake mutu moko et puis ngana lobi lelo apasa lelo fere za unité de mesure parce que tout le monde que mutu tout pour akoma il faut à toucher faire les points scientifiques à commis osoma nga jolas ngana zakana ba leki moko akeko manke next robino aka manke fere so ngana sepela na makambo wana te na ugangela ye automatiquement utika osoma bien sûr bon tout le monde n'a quoi voir ko fale makambu ou bien ko leta mambu soit tu vois tout ça faire gona ni ken piana to so mona mo biso nyoso abanda ko finga fe biso biso to no ba peut-être fali atila ga eta finga na ba sentiment na yembo so ma to di asamu to peut-être afin na ba sentiment mais to moni ti fali azuya memie na Bercy mais tu les noms tu vas dire magate que fali mukatinda abango Ezaye oui alors na émission muto siko atinda abatute comment on so muto to fingele batu azuya memie na Bercy mais que compose les yango na fingele batu oui so bilo ni mo na ngone ngeni donc fali azanzambe parce que est-ce que mission ba fana tika faire to za munoko
baninga te ezali voilà parce que toza biso siko bafan na fere omoni différence entre Fally na Ferry Ferry azala bafan oyo bazali ba responsable na opesa bino siko bo comprendre bafan na Ferry baza posé toza na basi na ndako toza ba responsable tosalaka na misala Fally azala bafan na 12 à 13 à 14 ans donc toza ndenge monté donc biso na différence ya yango donc biso toza posé il y a la bafan na ya ba 14 ans pas venir bon moni même merci na bon moni mbano ba côté na merci na oui bon moni ndenge kongola faka mutema mabe ba mona Fally ndenge fongoli ma porte na merci ndenge ba pesa patu ba million fele ba kota mais ma commission le roi mutu montambe mais biso tolobi eloko te biso to sengi kaka biso ba to faire to senga respect la musique to respect la musique na sala to kono bateka sala la musique mabeta sala musique ne malamu musique ne malamu sala na bato ba sepela la musique na tout chapeau la musique na sala mais ba respecter opinion baninga opinion baninga zanini biso to linga fere na ndenge to lingela ye asala livi asala defi biso to linga ye bongo biso linga ye pona ba vite biso to linga ye pona musique abetela biso osoma biso to la posa musique fere ça la biso même le loza sous la bongo ité mais musique wana na mitwa batwe lunga te osoma le loza manilu basa sous la bongo ité mais soko okena fetora bolingo si umelitika bango baloba tika bango voilà et ça oh si mettre na loba ba evre voilà biso to la posa ya ba evre to la posa ya ba vite vie Jonas bona me mission mususu le osale mission mo osali 100,000 vies mais mission mususu la lia mususu osali 20,000 vies osoma mission mususu la lia osali 10,000 vies mais mission ko kana tenenge batu batali langu bien sûr lingolo bateke lokolo sali 20 lokolo sali 10,000 vies mission mususu osali 40,000 vies c'est okitite osoma batu s'intéresser peut-être na message parce que mes messages mususu peut-être batu vraiment un mususu batango katebel ngo bateke uzana best ba vie eza musique te lo biso to kambo yango ba vie eza musique te ba followers eza musique te eza biloko to yebi ke basomba ango osoma elo biso to talisa congolais au moins une vérité et c'est escalier technique vérité ya malé mais tu vas pas ça tu vas comprendre en sincère et là on rapide déposer mais muteskala o ya malé mais mettre sur la ngo koma biso to dimina biso to tambola na biso malembe mais to yebike so to mettre ndembo na biso to bimisa album na biso so to zala 100 personnes ba yoka biso na bon na biso mtu to ko baksa 2 personnes ba komi 102 personnes so on va tout ça précéder tout ça la course na mutute et pour les gens sont bisa ba to Fally Bayeba. Biso to ça impressionniste, biso to impressionnante. Prévenez faire ça dans la maison mais Fally ça dans la quartier la tête. Oui. To ça moi, to songa. Faut to na songa, siko to na songa to ko matilelo. Fally abima la quartier la tête maboko pamba nina kuni vélo. To ça moi. Abana ko impressionner na batu bakala danger mais abima la quartier la tête nina kuni vélo. Biso le to ne moto biso ko ba Congo. Faire abima quelque chose à la maison mais donner la quartier la tête. Faire la quartier la tête et tant que nenga va transfert va jouer à soit 20,000 euros. La musique à Congo là isalamate. Osoma. Isalama pas faire. Oui. Osoma. To zomi le to sala ba disque to zomi siko na carrière solo 2006. Parce que to songa ba luka ba argument to ke na ba argument so ba luka. Oui. Bon, to songi la 2006. Oui. Fally 2006, locataire toujours wapi na makapan. Na lupango kaka o kofi atigela gi. OK. Osoma. Mais faire lelo, faire to so mettre solo oyo bango nyoso ba marilo mota bazo finga ernios. Faire na kina sana 36 parcelles. Ela, o exagéré te? Ma exagéré te, so omoni azamu kongo linga kolobate. Osoma. Oui. Na keka na bandalu wana kako bango bakumisaka bandalu wana. Oui. Fere luponga liboso sombela asomba bandala sombela mama mari na banda mama na yeko aboti fere
Ok. Ok. Frère na bandal, ça la 10 parcelles na bandal. 10 parcelles na bandal. Ok. En tout cas. Limete kutu kolobate. Limete wana kolobate limete wana. Ok. Lupangu ya suka to uti kosonga lupangu Robino Munibu waza na Salomo. Wewe nayoga lisoloana, wewe nayoga lisoloana. Ya suka to songi ya Robino. Me fali wana bino boloba fali fali. Apeli mama uti ko bima locataire kala mingi tenda uti ko so akoti na lupangu ne oya Saniki wana oya Tongina Saniki. Ok. Est-ce que lupangu wana Saniki fali atongi? Ezala niveau ya lupangu ya bofa. Il y a construction et ça ne m'a pas dit. Tu vois la face là, non, non, ça en a photo. Non, ça en a photo. Il fallait que la tambour en a une à yoto yebi. Oui. Tu as que ça, ma concession, ma préfate. On louer pendant 5 mois, 6 mois, et ça va faire la location à condition, à haute camouflé. Pendant 5 mois, je t'aime, après 6 mois, 5 mois, car au Kendeka, tu es impressionniste. Tu as mis la musique. Bonjour, on va faire l'équipe, on a dit ce qu'on ne fait pas. Balega Moutuna art, Balega Moutuna vite, Balega Moutou sur le plan artistique. Oui. Biso c'est comme fanatique à faire tolito c'est un défi. Ok. Après confinement, n'est aussi là. Ouais. On négocier parce que faire des spectacles à remettre à double Olympia. Si Dieu le veut, Nicolas Zoya. Ok. Bon. Ok. Toi, tu as mis sur le même jour parce qu'il y a les qui sont la musique. Ouais. Ton mec à Paris, ils sont le même jour. Il y a un Bercy derrière. Ils sont à Zénith, ils sont à Olympia. Voilà, tu sais comment si ils sont par rapport à art, par rapport à la musique. Oui. Moi, je sais qu'ils sont par rapport à art. Et puis, ma consommateur, on va consommer musique le même jour. Bataille, c'est quoi, attitude, il y a public, il n'y a pas fait, la public, il n'y a pas, il y a fallu. Tu vas sortir en 2007. Oui. Tu vas fallu Fara, la Kassafoubou. Ok. Faire mettre la sauce, fallait mettre la chaba. Oui. Fallait 4 concerts, na 21h, fallait 4 concerts. Parce que, à ce qu'on voyait, même pas la podium. Ok. Bonsoir, ça va répondre. On va dire journaliste, bonsoir, en 2007, fallait mettre la chaba, na Kassafou, ou ça tombe à sauce, tombe na Kassafou, ou la terre à sauce. Ok. Bisole fallait 4 concerts 21h, Batouba Wololi. Ok. Ok, ma mission, ma mission studio, préféré, tu peux s'amener des fois, merci Angouana. On est la musique, on est la plein, on est sorti les gens, plein zéro. Parce que ça, les tonnes d'agité. On se retrouve sur le plan artistique, fallait la merci à présenter mes spectacles. Tout le monde, vous journaliste, il faut qu'on me rappelle ma vérité. Aya Nini, avec Nini la Bercy, a présenté spectacle Nini. Parce que, quand on voit la commentaire, il y a spectacle de Bercy. Il faut que l'on soit en général. Oui. Quand on le public, il faut que la son, la lumière, le spectacle. Parce que, nous sommes là, il faut qu'on te pointe. Parce que, vos amis t'aiment Mamabé, la chroniqueur, vos amis t'aiment Mamabé. Pour ça, il t'aime Mamabé. Soit on s'en met la Zénith net, il y a ma fait, soit Zénith net, il fait la bêta. Bonsoir, Zénith net, il y a ma jibé. Bonsoir, moi. Au moins, la Zénith, la jibé, et Tikala, la zone, sous concert, fait la bêta, il y a Souka pour la qui est dans le clôturé. Concert, fait la bêta. Ouais. Ah, on a porté un bateau. Oui. Non, bateau là, lutté. À mettre concert, avant un mimisa album, la biso, avant ton mimisa, 4 ans, avant ton mimisa album, la biso. À mettre concert, on va mettre là, Olivier Timaga. Oui. Acoustique. Est-ce que, on est tout le monde, faut tout chercher ma mission par rapport à la qualité artistique, dans ça là. Est-ce qu'il fallait encore présenter par tout concert en Nengwana acoustique, un modèle en Nengwana? C'est impossible. Parce qu'il y a une qualité acoustique, il y a une chose qui est dans ma vie. Concert, il fallait mettre dans ma vie, ça a 1 million de vies.
concert ya beta. T'es jusque là. Bah biso acoustique ça na 1 million presque 1 million quelques vies acoustique après. Bah finalement on va les relobela. Souvent biso ya moto osenga définir biso tikali moko. To finga te, oya leki muninga aleki te biso to finga te bango pe ba finga te, définir tikali moko. To kometa, omoni nanga uwa ba no beta fara na chine na poto. Ouais. Biso siko to senga fali bongo. Soki to ko moya awa te, to beta ta fara na kin. Oui. Batu ba jije biso, batu ba so lekisa concert ou en direct, ba on lekisa concert ou en direct, ba public ba va na laku, ba jije spectacle, ba jije son, ba jije sur le plan artistique. Et là quand on a fallu pour te mettre fin à débat parce que au moni Jonas, toloba, au moni makambu oyo e banaka la batu batala kaka faire à sala premier soin. On s'en va. Mais ba ema lo ni ne poussa faire na premier soin. Ok. Tangu ma merveille rambo basolo bake tangu basolo ba omoni kutu Nicodème na meda kazak meso mena Nicodème a dimana mama na faire na mi mama fait babilo wa mengwana o comprendre tout ça mutu obu Kofi aleka na mission na tilo kole yemo ko Kofi aleka bi petuane za manyanga na ya milaka omoni watu quel peuple mo bimesa mutema mabebo endeji. Donc, au fil, on va faire permis au fin à faire. Donc, faire la droit et on répond de ça. Mawa pinda. Donc, on va capable au fin à faire. Faire à répondre de ça. Donc, fallait être capable au fin à faire. Vous dites, tu vas finir. Mais ce qui fait un lobby, arrivé poli. Nana yoto yebi Robin, il y a une mission, il y a une musique, na RTG. Ouais. Osoma, batumasa mitema mabe, batumasa ka mitema mabe batala ga ofera lobby. Yango ba bakanga la minokula, bakangi na mituna bango. Et pas Tony Coco, à l'occasion de rien, comme il a les cas la TV, abandi ko finga faire na ba rumba na yi. Oh. Mais e uta wana so fere, o bani biso, bala ka bakara, biso to be pesi okara, basanga na bango nyoso. O bani biso siko to bisi ba basanga. Basanga na hérité, pour fali, o to mona fali sika OK na biso. Ouais. Accueilli, a touché héritier, a touché, il y a l'héritier pour les gambiers, a touché héritier, accueilli, a touché innocent. Vous savez, maintenant, on va s'en pour attaquer la bataille. N'a pas ça pour Paul Mouspasoula. Ouais. Sur la salisa fabricas émission oyo alisa la témoin ngai alisa la témoin nanga na yebisa popol mu pasola sur la salisa fabricas émission oyo fabricas asenga pardon oui na yebisa popol so la nanga siko ayebi mamna lobane na bigo na bona bi omoni nenge fabricas asengi fali pardon ko sila ne mobimba na musique ya moyo. Ok. Musique ke na bote na otanga bakombo alisala popol mu pasola so ni bali ba contredire ngai baleke pano ba contredire ngai. Parce que popol mu pasola ça muta fali. Oui. Voilà, ba contredire ngai na ça bango moni eloko lobisi fabricas ko sila ya fabricas ya ngwana. Et puis fallait inviter na Bercy hein. Fallait inviter Siko fabricas ba alakaki fabricas ba featuring ngawa. Ouais. Togometa ba featuring. Azawa bien fabricas on a ba featuring on ba lagaki. Nulle part. Divisé pour mieux régner. Musique à la Congo. Yango lo na sepeli le message na opesa asuka, na sepeli na vela biso ko ifie na biso weranson. On va a comprendre que ve ko ya comprendre que faut amenda code. Ouais. Parce que à comprendre les logs, fallait même avoir la distraction trop. Ouais. On divisé pendant quoi si Miami bengi aigle. Oui. Mais ils sont aigle pour lui tout comme aigle ça peut se faire il y a aigle si les choses à moi ça fait là donc yo bengi fait aigle ça va mettre moi si na biso. Tu peux parce que tout le monde moi si na biso donc angale aigle à moi si na biso côté toi pour le mettre mais to c'est pas le cas na koni via bendi comprendre que faire la ça petit na yé le fait que ça on dit ça fait ça la forcément musique à wengete
merci le roi mendi biso pe vie to mendelaki ye déjà koni to mendelaki ya koni kala ozomwana biso ka problème na biso ya kaka toyebisa vie tika ntima wana olingo osalela peti no aza peti na otika kodetruye kola vie mendi ne koni biso kota vie kule chapeau vie asala misiki ne kitoko vie ametaka balumba na vie ametaka basembe na vie en tout cas vie wera kote wana félicitation sikoyo tozonge mpona vie na biso mopao vie biso toyembela ocombetox malgré tout ça la clip TV toyembela quand même combetox vie zala quand même na motema molamu wana ke tala mutu asokoli mai na ye na ndaku atiki bana na ye aye na studio toyembela combetox ata tosala clip TV yaki façon ya koremercie biso bongo te ke toyembela koyemba déjà c'est très important ata clip tosali te un jour tokosala clip nango ata na 2050 okufa te bokufa te mais sikoyo ntango détruit biso fingi biso oridiculise biso otindi bana wana batalaku na biso baleka tina tala lidia bafinga fere momelidiamba vie sikoyo peti na yo alakaki yo bosala fitiki bosala disque album lelo sikoyo album yango obetama te lisolo masila album nyonso wana ezalaka nini po depuis ka faire mais fio bosali ke toyaki quand même koyembela nzembo mais nzambe na likolo amonaka makambo tu tosalaka ozomwana bon osala likopa 100 personnes 200 personnes mais nzambe amona bino ozomwana nzambe azomona bino ye nde asala dernier mbo mais biso tokolemba artiste na biso te toza wana soutenir artiste na biso mais biso bozela te tokotindaka parce que touti kopesa mot d'ordre tobisi marque rouge désormais koleka sur la TV te mpona koengage koloba babomba mpona makambo afere donc marque rouge asuki na makambo ya musique donc akolobela soki akolobela makambo tali sur le plan artistique mais makambo bapolémique akotikala soki koloba yango te parce que décision tozwi yango wana eza très bonne décision soki adekone ayoki te akozwa suspension na ye wana tozoli ye biso bafani todesidaki toyebisi biro esala fere bien ya trésor kongolo touti koyebisa mpe trésor kongolo ye aza DMC ça fait mal omoni bino mosusu tokotipote yango te ça fait mal buto afutaka bino buto boliaka mpo na ye ntango omona baofinga ye to tocomprendre to tomona baofinga ye il faut quand même barépondre mais tosengi batrésor kongo tobi bambela ma ya pio je pense bafinga wana ekanga bafere te so ye mokolo nzoto okipango te bino bokangaka bitema donc trésor kongo eza directeur ya marketing tikala DMC korepondaka lisu na makambo wana te wana bastratégie topesi na kati ya groupe na biso sikoyo biso tokotindaka bachroniqueur te bafingelaka tozwa bachroniqueur bafingelaka biso falino te topesi respect azali parent aza na famille aza na bana biso torespecte parce que biso bafani affaire sikoyo biso moko tozwi monopole ya kosacharge na mututu oyo azofinga affaire okesi ya korépondre te me biso sikoyo bafani bato tokorépondre bango merci na intervention na yo donc tota la réaction mokili kala mingi te na balansa ngo komama no réaction mokili te bato oyo balingaka biso bakoencourage parce que naza nafingi mutu te nafingi mutu nafingi te nalobeli plus makambo etali sur le plan artistique na balansa ngo lelo kala te soki bango baleki biso tobeta nde musike totie bango en défi tomete bango en défi je pense tozo préparer double olympe na biso soit double zénith po makambo esila tolingana komata bafise te parce que il faut tosolola vraiment na bakombata nyonso tolii kosala eloko te sake tosilisa na bakombata te toali na bon chemin tokolase date na biso jour oyo tokosilana na bakombata tu
Net tient date na biso to lita to bimisa fiche pour ba combattant mona que to manquer bango respect non biso to manquer respecter to aussi la na bango to mandé déjà na France na Paris to solo là kala mingi te to kota Belgique to solo déjà to so kende balé malembe ki to retrouver compromis na bango après tu m'as to ça l'émission mo mission nyoso artiste na biso fait ebola na bango nyoso. Ok. Après, na bango nyonso après si matoke na bango parce que ma concert sikoyo na France préfecture mutazo décider souter ba botoli ba concert par rapport à makambo les gars na concert à Fali. Oui. Préfecture a décidé que ma zone ici ma concert na mairie. Ok. Siko mairie siko ba eli lokonde ba tu ba comme ce qu'on a droit à décider sur qui concert metama ou bien metama te so ba eli loko ba lobi ke o betate. Ok. Il a sur la décision préfecture parce que préfet indépendant na ba juge. Ok. Oso ba donc on a besoin de parce que na yebi makambo wana moni ke na za uta domaine wana. Préfet indépendant na ba juge. Yango moni concert a fallu metama parce que ma juge ba décider qui na préfet que il faut concert wana metama préfet ça qui ne lo osala te. Maintenant ba suivre ba concert ba zongi sango na mairie. Alors ba eli loko siko ba zo décider donc na miso na ba combattant to que les démarches to que la mairie to si ba moni pe yango to sali bango na ba cette fois-ci autoriser artiste na biso fait ego la abeta parce que jour wana na issue papa Jonas c'est dans la fête il est la base. Ok en tout cas c'est ça bitumba te au moins les gars wana il y a une guerre sur biso to ya mettre musique oh ya fête tout le monde au mwana ndako na ina mwasi na ina bana na aye concert aye ko ka nzembo lokola Kama Sutra aye ko ka nzembo lokola troisième doigt aye ko ka nzembo lokola Zazu aye ko ka nzembo lokola Kusekui aye ko ka nzembo lokola yoka manzembo utumona yoka ngalo lo bela manzembo kaka na lo bela manzembo oui manzembo lo ba jisuma utumona biso ba oyande ko yoka manzembo ba yoka te loketo ningala ke biso te wala batala ko tbosa makambo biso to yaka ga ouais et puis le loto na nina sulta papa Paulo ili kasuka ok le no ba featuring bolobelaka ouais Bobi artiste ma jeune artiste de bosso maintenant ça featuring des années d'affaires oui c'est la bête na makini sikoyo na session d'assaut avec la maman album oui osoma c'est la bête na masingila oyo oui album clip ça la mateme djembo zoye ma mesala succès oui Pali atangela biso banda bana beta na featuring na ye atangela biso sengi nzembo oyo sala succès banda bana sa ba featuring na ye Batu na va répondre aya pona na ngasko na ba dotangela bango biso to beta na pauvre personnam Al Pacino ouais au mona ndenge Al Pacino nzembo le sala succès ouais to beti na Jim Marquez ekelebe ouais que beta na ba boîte tout donc biso ma featuring biso to da ba professionnel ouais to beta tout de featuring bomola tout de bomola binomo ouais Simba ouais voilà biso to beta ba featuring te ko fali azoluba te biso to loba iboyi ouais miziki ezali to lingate ke lobby Fereza la asali banzembo lobi nango akufi pauvre ezake ebembe na ye baomi ko luka basangisa mbongo po bakunda ete biso idéologie na biso yaki artiste moi moyen oyo bandi kokota muke s'organiser nano na niveau na Congo bandisa makambo osoma bandisa makambo soki makambo evandi okomi stable oyo ezake lelo ata musique esimbi te moyen epesa décadence na vie na yo eza te ok artiste na lelo avandisa mamne na kini mais on tient sur transit parler toye en France faire la somma ndako na Bricote Robert na so pesa yo na quartier ouais faire la somma ndako na Bricote Robert na France na 77 oui faire la somma ndako na Bricote Robert parce que avara na mo abana fa liboso na mo asomba ndako na Bricote Robert fait la somma ndako mais nyonso za koganga te bon artiste mo bakumbisaka alala na France awa balala na hotel
Ok. Atitala bango esika mwasi na mwana bakome na sika mama kumisaka wana soki na 92 so 94 na kwaleka 34 mètres za studio. Ok. Tona wana chukua ba vérité parce que biso tuyebi France en bien. Eza studio 34 mètres avant que la nyongwa 4 mois. Oh, mon cher. Et ça lui presque 35 minutes, hein? Ben, interrompre le mois, 4 mois, 34 mètres, il y a studio. Je vais aller à l'hôtel. À qui ça va faire l'équipe au Lelo lobby. Mais, à venir, on fait sa mission raison, mon vérité. Il y a un escalier, mais il comme un jour, bon, moi, il a fallu. Et il y a un jour, ma coupe à gagner. Zuba kufa na bataka zolo likolo ndebo koyeba ba vérité artiste bomona oh fallait pas zangi bonzo na lelo te bon koyeba on zuba kufa. Voilà, tout ce qui va internaute va réagir donc voilà, ça fait déjà 35 minutes. Merci beaucoup l'intervention na kalamingi te na balansango. Merci papa, merci. OK, ciao. Ciao. Voilà, alors live oyo komina suka Raissa Pindi officiel Bambote ya Ebele, Rose Bonbon officiel Bambote ya Ebele, Mututu oyo participaki na live oyo a commentaki vraiment bon dimanche Bambote ya Ebele na binotu soza mwasi kende o s'abonner na Raissa Pindi officiel kende pe o s'abonner pa ya Rose Bonbon officiel vraiment ozala dessus te Raissa Pindi officiel, jeune youtubeuse, donc à l'accès à Batuninga Rolamba, donc veut dire, moi c'est à Pembe, donc à Chesu Choko, donc oza bofinga babiso batamundo, Raissa Pindi officiel, kende cheke, kende tala, so sepelite, bon, donc on s'abonne na yote, mais so sepeli, on s'abonne, et on s'ala yo bien, on se retrouve, oko zala dessus te. Voilà, Rose Bonbon officiel, Bambote ya Ebele. Bon dimanche à tous. Donc, membre Bandi, membre Passi et Bandi. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci et je dis bye bye. Donc, faire rigolo à l'icolo. Seul contre tous.